baliko bundisa biso na ba nilotique ba Rwandais tuti bazaliko bundisa biso na ba nilotique ya EAC Kenya bazaliko bundisa biso na ba nilotique ya Uganda Museveni mais gouvernement na biso ni président Fachi alors bakate que nous sommes agressés par l'Ouganda. Général Kotazo traître akufi pour notre haute trahison. Yenda tekaka minova Général Kotazo. Ba Rwandais touti bazana armée, bazana police, bazana renseignement, ba forcer biso na occidentaux tokutana na M23. M23 to ebigali milice ya Paul Kagame. Ce sont des Rwandais. Amnistie ezate. Brassage, mixage ezate. Partage à pouvoir ezate. Bino bo bomi na Goma, bo violer na Goma, bo yibi ba mituka, bo bonzi ndenge balobaka na Brazzaville, bo bonzi banque. Nous ne négocierons jamais la souveraineté. Toko négocier yango te. Faut Kabila ezali Joseph Kabila, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Bangonde bazako mema kokoso ya minene na mboka. Kamere, un étranger. Bazo mema kokoso na mboka. Famille ya Delila. Delila c'est ba Rwandais toute famille Nyakero. On est la famille li Babé. Botala ba 4 bêtises, 4 crimes politiques. John Nyakero asali. Po balingi batinda yao. Ta unazolo banabino influence ya Dalila botu mona ngolo kola blague. Blague te. Azali espionne numéro 1 ya ba Rwandais. Il y a Paul Kagame, Denise Nyakero. Elle est très dangereuse. Donc, Mokonzi Nabiso faut défendre le président. Il a une femme qu'on lui a imposée et Azali une influence sur le président. Asimba Bakisi, Azana ba loge. Mais il y a la Bible dans ma boucle, mais Denise Nyakero Azana Bakisi. A manipulé ba faux pasteur Bakangoudi. A manipulé ba faux pasteur Mandian. Bakisi wana est dominant famille biologique à Papa Etienne. Ato ebisi bango kondimate pour manipuler par Denise Nyakero. Kaka famille bazana pétrole. Kaka famille bazana bois. Famille président. Famille Papa Etienne ezate. Kaka famille Nyakero. Oyi bae konuka. Liwa ya IDPS. Liwa ya Libota Papa Etienne Tshisekedi. Bazo luka liwa ya président Fachi. Denise n'a jamais aimé le président Félix. Denise Nyakero. C'est Aza traître. Delila. Mais Aza na mbala muluba, mais lingaka baluba te. Pour Paul Kagame, alingaka baluba te. Paul Kagame alingaka bangala te. Allez demander à votre gouvernement, vos ministres, tout le monde. Ne savent-ils pas, ne bergent-ils pas l'enfant de James Kabarebe, le Rwandais? Touti. Là à Kinshasa, il est toujours à Kinshasa, Patrick Kabarebe. Il vient à Kinshasa régulièrement, car il est dans les affaires de pétrole. Le fils de Kabarebe, il fait le business de pétrole avec Denise Nyakero. Donc, famille Nyakero est sur Congo en otage. IDPS en otage. Présidence en otage. Elle nomme et elle révoque. Oh, ils ont 3e mariage naïe. Azalaki na mariage na Londres. Toujours que ne malé na bimi sa solo. Et Koufi pour ne rera salaki. Toye akepa kimbuta bavanda na kimbuta André kimbuta 5 ans. Il va le Koufi de la président Félix. Mais président Félix dans la Bible Matthieu chapitre 5 verset 32. Celui qui prend une femme à divorcer en mariage commet l'adultère. Popolipo, beaucoup de bapalins, ba diaspora, beaucoup de bapalins, ba combattants, beaucoup de bapalins, ba congolais, au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue, info la sûre.
pesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bakongole toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue Info esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Mboka na biso toza na bitumba. Bali kobundisa biso na ba nilotique, ba Rwandais tuti. Bazali kobundisa biso na ba nilotique ya EAC Kenya. Bazali kobundisa biso na ba nilotique ya Uganda, Museveni. Mais gouvernement na biso ni président Fachi. Alors bakate que nous sommes agressés par l'Ouganda. Na pesi bino losako. Toza na bitumba koka mwate ezalika koko ya bino molobeli ya mboka ya Afrique, continent Afrique, défenseur ya patrie, car elle est sacrée. Le prophète surnaturel MB Élysée. Le lotoyer mardi le 17 mars 2023. Beaucoup mon ambition va tenir ndenge pour notre pays est en guerre. Donc l'Europe est en ndenge mystique. Na lobela kibino hier, batu mususu batia kitembe, les chiens aboient, la caravane passe. Mboka oyo Masisi na Nord Kivu to botoli yango. Na lobaki yango hier. Lelo le 17 mars 2025, commune ya Maduku na quartier Panzi. Commune ya Maduku eza lokola Maluku. Moko ya ba commune ya Kinshasa. Ope commune ya Maduku. Quartier Panzi eza na maboko ya ba wazalendo na ba FARDC. Lobi na tongo kokamwate to récupérer Bukavu kokamwate. Na Nord Kivu, Sud Kivu, misala kitoko. Général Kotazo, traître. Oya kwesaka Minova. Alekimbeka. Akufi pona haute trahison. Yenda tekaka Minova, Général Kotazo. Ayaki na mbongo po pesa bandeko na biso ya bawazalendo babitoboyi. Général Yav kuna na Sud Kivu asa ya kokangama. Nakanisi bokoka ka lobby alie pao. Longonya na président de la République, commandant suprême, malgré infiltration, malgré bazana présidence, Rwandais touti, bazana armée, bazana police, bazana renseignement, président Alakisi Gazali, un fin stratège. Donc, Est à Congo, tous récupérer bientôt Bukavu, tous récupérer bientôt Goma, Rutshuru, Bunagana, tous récupérer Yango Nyonso. Tous na front diplomatique te, militaire à la Moussala, tous na front haute naza koloba médiatique te, tous na front ecclésiastique. Donc, front moko spirituel. Et sengeli, tous les coups sont permis. Koka mwate, wabino, défenseur ya patrie, défenseur ya pouvoir ya peuple, prophète surnaturel, MB Élysée. Donc, makamboza kitoko, tozali kokoba se kokoba. La guerre continue. La victoire est certaine. Moto abang disa moningate. Bande konabiso bana mboka na koyepsa bino ete kozala na président lokola Félix Antoine Tshisekedi ezali pamboli. Délégation oyo kokende na mboka oyo Angola. Lelo ezali le 17 lundi. Awa naza na Afrique du Sud. Il est 17h25. Nazana makanisi ete si bakendaki.
na ko confirmer bino lobby na tongo. Mais dans la composition il y a délégation chef de délégation Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné par professeur Mbata, accompagné par le professeur Bouchabou. Nakanisi batu mingi ba sepeli te, ba susu ba sepeli. Ngana za ya ko sepela. Po ba EAC, ba nilotique, ba sangisi accord ya Nairobi na accord ya Luanda ezali sika moko kuna na Angola. Na zongeli accord ya Luanda ezali ete notre pays la RDC et vanda na Angola pour retirer ba troupe na bango. Accord ya Nairobi ba groupe armé ba déposer ba kende na cantonnement. Mais pression ya ba français, ba anglais na ba démocrate pour ba belge ba mina bona makambo. Merci beaucoup ba belge. Ba noko na biso bosale loko kitoko. Pression wana pour tala kaka la mongongo eza na nkembo na nguya etindi président Yangola azana chouate yana ina ba peuple congolais boye ba ete beaucoup tanezali RDC ba forcer biso na occidentaux tokutana na M23 biso petolobi tokoboya te tebi kai o mabongisi ya Nairobi ezali bake na cantonnement M23 tebi gali milice ya Paul Kagame. Ce sont des Rwandais. Ceux qui bobimise les biso quelques Congolais tokotuna bino bolingi nini ya momoni bache Jean-Pierre Bemba amnistie ezate 1. Brassage, mixage, ezate. Partage à pouvoir, ezate. Moutako Sabinote. Yango Mokonzambo Kazali, fin stratège. Jean-Pierre Bemba Zalaki na Sun City 1, na Sun City 2, na Pretoria. Alors Jean-Pierre Bemba Koyebisa Bango Boye. Ba musique de grâce, amnistie, nababomi, ezalakate. Vous êtes des terroristes. Basalango na Sun City, basalango na Pretoria, et pesa litombate 1+4. Jean-Pierre Bemba Nazaki, vice-président de la République, et pesa litombate. Et songi sambo kanasima, et boma armée, et boma police, et boma renseignement, et boma bozu yamboka. Tina bache Jean-Pierre Bemba. Motako salate. Tina bache Jean-Pierre Bemba na président Félix comme chef de délégation. Pour ayebi sabonge makamba misti bino bo bomi na Goma, bo violé na Goma, bo yibi ba mituka, bo bonzi ndenge balbaka na Brazzaville, bo bonzi banque. Ezate. Yango président sali choix ya mutu azalaki déjà wana. Sun City 1, Sun City 2. Inutile to le bela makambu ya brassage, mixage et ezalité bokene na cantonnement ce que bozali groupe rebelle ya ba congolais. Moto a découragé te plan na biso yango wana. Président le bokende ce qui va boyi tozongi pe na zo savana kobana peuple congolais. Eko capoter, eko simba kate. Composition na vendredi bino na Jean-Pierre Bemba. Azalaki na Sun City 1 na Sun City 2. Pour nini professeur Mbata, un juriste. Azalaki na RCD Goma. Akolo baki na zaina RCD Goma. Eloko bolingi to sala oyo makambo amnistie ya bino AFC M23 ezate boke na cantonnement bako lingate yakona lebi eko capoter donc eko simba kate. Pour nini Bouchabou azalaki na PPRD. Tala mayele bwania ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, les choix de Dieu.
que décourager tes pour nani au moni Jean-Pierre Bemba MLC au moni professeur Mbata Mbata zasu na excédé gomate azalaka qui Bouchabo a Sosoli que il a servi un Rwandais touti Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. J'ai parlé autrefois de ces Zambiens juifs. Mais Natiki, ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. Non. Natiki. Mota bangi sa moningate, mota kosa binote, ekipi wane kei pona kosimbi sabango touche, amnistie e kozalakate, brassage e kozalakate, mixage e kozalakate, pour partage à pouvoir et kozalakate. Ndeko yo alobi président Sénat, alobi a motuya, baza ya ko beba, oyebi na armée céleste, tozana ba archange, ba chérubin, ba séraphin, ba ange bazali élevé en dignité. Nous ne négocierons jamais la souveraineté Nzambe territoriale de notre pays. Yango ala. Toko négocier yango te. M23 boke na cantonnement bako lingate match pesili. Moto abangisa binote. Masole za kare. Mutako sote. Masisi to botoli. Wazalendo FARDC bazali à la porte de Bukavu. Commune de Madutu. Na quartier Panzi et Sika. Mwana mboka docteur Mukwenge à l'hôpital naye. To récupérer. To récupérer qui diboso Kaziba. Et son inap. To botoli yango. To récupérer Nyangezi. To botoli yango. To botoli Nyatende, tobotoli yango, tobotoli Mimosho, tobotoli yango. Bientôt, takola mukalobi we Bukavu zana maboko na biso. Tokola mukalobi we Sake zana maboko na biso. Lobi okuna Goma ekwei to récupérer Goma to récupérer Bukavu. Wana basango ya mboka na biso motakosa binote. Masolo eza kare. Obako yokana président akosala boye batika ke bongate mwana mboka zana nzoto kolongono bopikiliki ya bokundu fachi akotika ka ebongate na 2028 soki mandat na esili maintenant akotika ke bongate les gagnants ne lâchent jamais motako sabinote sango mosusu na nango peuple congolais na yebsaki bino e bikolo Misato. Oyo ba infiltré Congo, famille Kabila, ba faux Kabila. Pour ba vrai Kabila bazali. Faux Kabila zali Joseph Kabila, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Bangonde bazako mema, kokoso ya minene na mboka. Famille ami balé ya Kamere, un étranger. Bazo mema kokoso na mboka. Famille Misatu. Famille ya Delila. Delila c'est ba Rwandais toute famille Nyakero. On sa famille li Babé. Donc na fongo li parenthèse. Boye bisanga papa John Tshisekedi azana bana maele te bazali. Moko na bango to moni moko nzamboka Félix Antoine Tshisekedi. Boloba mais la kisi kaza maele. Grand frère à Félix Antoine Tshisekedi Azamaele. Bande konae Bazamaele. Ba cousine na bango, ba cousin na bango Bazamaele. Mais boni Jeannette Nyakero. Oyazalaki maîtresse ya Ngunz Carly Bond. Asalaka na ambassade ya Congo, ya biso ya Zaïre na Londres. Afdel Akoti a Longwe Mbalamo akomi na ambassade ya Rwanda na Londres. Azalaki makangu, balingi via makangu mingi libota oyo. Bana ba Philistin, Jeannette. Bazuye bache ambassadeur na Ghana. Or nyonso raffiné ya Congo, pour kende na poto,
elekaka na Ghana tina bachelaki ye kuna yangwana baye kotia oyo asalaka 18 ans chef à protocole ya Joseph Kabila John Nyakero batindaka ye awa balobi non c'était un Rwandais touti baboye batindie na Kenya botala ba 4 bêtises 4 crimes politiques John Nyakero asali po balingi batinda yawo. Notre ambassadeur Azalia va rappeler un Congolais de père et de mère, Kassayen Moulouba, pour le faire remplacer par un Rwandais tout petit, John Nyakero. Tant on a zolo banabino influence ya Dalila bo tout le monde a la blague de Azali espionne numéro 1 ya Rwandais, ya Paul Kagame, Denis Nyakero. Elle est très dangereuse. Pour vous, mais pour moi, elle n'est pas dangereuse. Pour la détecter. Bazui John Nyakero batie na Kenya. Crime à Salagi Aliboso. Dossier ya sécurité, défense ya Congo. Depuis Tanga Mobutu, ezalaki na mboka oyo, Afrique du Sud. Yambo monaka utenika 1, utenika 2. Même Joseph Kabila Koti, Hippolyte Kanambe, ezalaki na mboka oyo. John Nyakero, le Rwandais touti, frère aîné de Lila, Denis Nyakero, a longoli dossier à sécurité défense na mboka, ya biso Congo ezalaki na mboka oyo, eke na mboka nini, Kenya na Nairobi. Deuxième crime politique à Sali, au zone tampon, na esika bitumbezali, wana ye ambassadeur na Congo na Kenya. Akendaki na mission pour détruire notre pays. Ndenge Paul Kagame yebsaki batindi ba minduki elongwe na Kenya eke na Congo pour na zone tampon. Minduki wana ezali wapi Général Itumba chef d'état-major général minduki wana ezali wapi akotisa minduki pour abumba Congolais. John Nyakero Rwandais touti. Troisième crime à Sala EAC à kotisi Congo na EAC. Lelo banana ba obunisa biso. Rwanda, Uganda, na kobata ma armée kenyenne pour ba morphologie na bango koyeba te. Tala makambo iso le peuple congolais. Tanga zalaki ambassadeur ya RDC na Kenya. Kaka ye wana John Nyakero. AFC ebotami wapi na Nairobi na Kenya. Les 4 crimes politiques ya John Nyakero. Donc, Mokonzi na biso faut défendre le président. Il a une femme qu'on lui a imposée et azali une influence sur le président. Asimba bakisi, azana ba loge. Mais il y a la Bible dans ma boucle, mais Denis Nyakero azana bakisi. Mais devant Dieu, qui sont les anangouyate. A manipuler ba faux pasteur bakangudi. A manipuler ba faux pasteur ba mandian. Ba kisi wana est dominant famille biologique à Papa Etienne. A to ebisi ba ngaka kondimate pour ba manipuler par Denis Nyakero. Le loyo famille Papa Etienne mutu moko taza ambassadeur, mutu moko taza ministre. Mais comme on en a deuxième Denis Nyakero atie kachantali. Mokonzi a JR, ils ont gardé Mokonzi. Général Rwandais touti Gabi, Bakosi Gazali, Mouchi, non. Yenda zo gardé Mokonzi. Denis a zo contrôlé Tumba, général Tumba na chef d'état-major. Police, armée, ba renseignement nyos. Le loyo, moto a sali 4 crimes politiques. 4 crimes. Tamazalaki ambassadeur ya RDC na Kenya. Le loyo, kombo nezali, pour ba nommer awa. Monsieur le président Fachi. Monsieur le président Fachi. Monsieur le président Fachi. Église de réveil, vous semble la pour pasteur, pour na président Félix Antoine Tshisekedi te. Kaka famille est basée na pétrole. Kaka famille est basée na bois. Comme président, comme papa Etienne Ezate. Kaka famille est Nyakero. Oyo ba eko luka
Liwa, il y a IDPS, Liwa, il y a Libota, papa, Etienne Tshisekedi, Bazoluka, Liwa, il y a président Fachi, mais tout ce bon de la Ponatina nae. Naïb Sibino d'avance, Balingi ba nommé ambassadeur, il y a RDC, na Mboka, ouais, Afrique du Sud, John Nyakero. Maoutek na Kenya, à commettre 4 crimes. Il y a Liboso, dossier à sécurité, défense, il y a RDC, on a traité à Awa, ou Tenika 1, ou Tenika 2, à Longoli, à Machina, Nairobi. Naoutek Yip Sabino. Zone tampon, faut ma minduke kende na Congo, minduke ne zobunsa bisolelo. Il y a ambassadeur, il y a RDC na Kenya. Il y a Misatu, a facilité Congo et Kotana EAC. Nous ne sommes pas dans un pays de l'Afrique de l'Est, nous sommes dans un pays de l'Afrique centrale. Kakaye, ambassadeur, il y a Congo na Kenya, AFC et Botami. Denise n'a jamais aimé le président Félix, Denise Nyakero. C'est hasard traître. Delila, Alinga Tobola Samson Misu, pour vous permettre Yangote. Je n'ai pas de problème avec elle. Bon, moni Vincent Carré Gazaki Nambogoyo. Ndeng Babengana Kie. Ndeng Babengana John Nyakero. Aye, pour nako bundi sanga. Ko bundi sa. Ndeko. Morning Star. Aye, bisepe toko telema. Toko lo bawate. Toko telema. Toko iba konzamboko. Toko tel sabon que c'était touti rwandais. C'était rwandais touti. Congolais moulaya, moulaja, de père et de mère, bolongolier. Ah! Raison pour laquelle je vous ai dit. 1. Denise Nyakero à Longola. François Béa, Moulouba. Conseil spécial en matière de sécurité. À Longola Mbelou, AG, il y a Aner Moulouba. À Longola vice-premier ministre, ministre et intérieur. Gilbert. Pas à la qui vice-premier ministre, ministre intérieur. Mais c'est Gilbert. À Longola, Moulouba. Les qui n'ont pas au représentant. À Longoli, Moulouba, Lelo Denis Nyakero, à Longoli Nambo Kaoyo, Moulaja, Congolais de père et de mère et Moulouba. Mingi ba koufa na présidence, te robeta li solo wana, ya ba Jacques Lunga, ba banani, papa leki, ba koufa. Mais azana mbala Moulouba, mais linga ba lubate. Pour Paul Kagame, a linga ba lubate, Paul Kagame a linga ba ngalate. Moulouba na Mungala chez Paul Kagame, ça passe pas. Peuple congolais. Dans la kisaki bino dernier, hier, nous avons dit pour nabatio balanda kite. Moi na ya James Kabarebe. Azo sala pétrole na Denise Nyakero. Peuple congolais bovandi, armée bovandi, moto ya boma bino, asasa bino, anyokola bino. C'est pas possible. C'est pas possible. James Kabaré Benambo Kawana, Congo, chef d'état-major général. Qui sont en train de vous gérer. Mais qui ne sait pas que l'enfant de James Kabaré reste à Kinshasa? Je ne sais pas si vous les Congolais, vous le savez. L'enfant de James Kabaré est à Kinshasa 5 jours sur 7. Si je mens, ou les ans au Congo, allez même à la présidence, demandez si votre président de la République, avec ses ministres, ils ne savent pas que l'enfant de James Kabarebe est souvent à Kinshasa, régulièrement. Son garçon. Il s'appelle comment? Patrick Kabarebe. Cet enfant-là. Rwandais Touti. Il s'appelle Patrick Kabarebe. Yewana. On va vous dire des choses. Allez demander à votre gouvernement, vos ministres, tout le monde.
ne savent-ils pas, ne bergent-ils pas l'enfant de James Kabarebe, le Rwandais? Tout dit. Là à Kinshasa, il est toujours à Kinshasa, Patrick Kabarebe. Il vient à Kinshasa régulièrement, car il est dans les affaires de pétrole. Le fils de Kabarebe, il fait le business de pétrole avec Denise Nyakero. Denise Nyakero est dans le business du pétrole et de l'essence. Quand on dit pétrole, c'est-à-dire carburant. Pour ne pas dire... 97 Af de la Côte, chef d'état-major James Kabarebe, aujourd'hui président Félix a eu pouvoir, Mwasi Naye, Rwandaise Touti, Denise Nyakero, Dalila, azo travaillé na mwana ya James Kabarebe. Bino wa soda ya phase, comme on a fait DC. James Kabarebe batindaka bino na kitonati. James Kabarebe abumu bandeko na bino mususu. Bon, lelo ba msubu zalaki na phase, comme siko, Force Armée Zaïroise, comme siko na ba police, sala ba roulage. Pour James Kabarebe abuma bino. Mais mwana na ye, na Kinshasa, bozolo bilo kote. O ba soda ya modèle nino. Pe bazo cortège na ye, ba soda congolais. FARDC. James Kabarebe, mwana na ye na ndako ya Denise. Mwana na ye osala business ya pétrole. Lelo yo balingi batinda na mboka oyo John Nyakero. Na famille ya papa Etienne Tshisekedi intellectuel bazebele. Bana mama Chika bazate. Bana ya professeur oya azana poto. Daniela Azamayele. Roseline Mbombo Azamayele. Boko tinda ambassadrice na mboka ote. Ata Daniela, ata Roseline Mbombo, ata Botindi, bana ya mama Chika. Donc, famille Nyakero est sur Congo en otage. Ngaïte, petit leki nangai, nani Morning Star te, apôtre, azan apôtre, azon besika azalite, akokite, nandeko ya Katange. Famille à président en otage. Papa Etienne. Denise Nyakero. Delila a Kangia en otage. Et la Rwandaise tout. Nani. IDPS en otage. Présidence en otage. Elle nomme et elle révoque Denise Nyakero. Nasengi na ba TikTokers à poto. Pour ban mission contre Denise Nyakero, la Rwandaise. Ba TikTokers ya poto. Bandeko nanga ba jeune fille ya poto. La Rwandaise. Ba bengana Gisèle Mpela, congolaise de père et de mère. Ako mona susu Congo mabela ba koko na été à cause d'une Rwandaise. Denise Nyakero. Lelo bazotinda John Nyakero awa après avoir négocié. Vincent Karega kokangate John Nyakero. John Nyakero. Okoka Ngaïte Okokape Morning Star te. Ozali deuxième Vincent Karega. Oye pour bomabo posant au bangote. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Denise Nyakero a tiré pression na président. Pour na kusili sabiso mtokosila te yonde mtokosila. Yonde mtokobela liboma. La Rwandaise. Ba TikTokers boza wapi. Bana poto bosala kabe mission botiki Rwandaise oyo ndenge nini. Bovandi kimia. Te, tango koki na mikili na poto bolo baka makambo boyebi. O eza troisième mariage na ye. Azalaki na mariage na Londres. Toujours que ne malem na bimisa basolo. E kufi pone rera salaki. To ye akepa kimbuta bavanda na kimbuta André Kimbuta 5 ans. Diba le kufi de la zapa président Félix. Mais président Félix dans la Bible Matthieu chapitre 5 verset 32. Celui qui prend une femme à divorcer en mariage commet l'adultère. Nzamba yebi dibana binote. Ndengen femme samaritaine yes alobi ke no benga mobile na yo alobi na zana mobile te yes a bisiko sana raison ozalaki na mobile 7 o za mobile na yote. C'est comme ça. Kobala moi so azalaki divorcé ezali adultère. Moi so azalaki na mobile bavandi bakanga lupangu me babalaka yete baboti bana mibale bana misatu là c'est pas un problème. Mais ceux qui babalaki yo net Janet Nyakero soka mbongo na ina Londres. Je n'ai rien à voir avec mon président.
Mais mon président est en danger. S'il arrive quelque chose la nuit, les jours, le président va me mieux d'urgence. C'est Denis Nyakero. Moi, je suis Philistin. Au Tindi Lelo, John Nyakero comme ambassadeur. Na liste, il y a Steve Mbikai. Le deuxième combo, il Alain Toubadi. Denis a longoli combo Steve Mbikai, a longoli combo Alain Toubadi. A le bis John Nyakero Fakende kuna asila nana prophète. Oh! Kokanga ite akokape mwana mboka Morning Star. Nazana minga goloba. Na message direct bien président Anthony Kinzo, Rwanda Tuti. Le président se trouve entre les marteaux et l'enclume. Basal Nanzamba solo, qui n'ont jamais sué leur lit conjugal comme moi, tout bon de la bonne président. John Nakero, ce Batindio, qui va regretter. Peuple congolais, Wazalendo est à la porte de Bukavu. Et si ba commis na quartier le Kola Maluku, na quartier Panzi, bazo côte le na tongo soki boyoki ke to récupérer Bukavu beaucoup misanzambe. Soki boyoki ke to zui sake to ku misanzambe. Oh mais prophète ndenge nini ba chaîne na bise zolo basuste. To travailler na silence, mais nga na kofanda kimiate. To kutani mbalasima. Mais ko bosana te makambo ya Luanda e ko capoter. Amnistie ezate. Brassage, mixage ezate. Jean-Pierre Alobi, j'ai vécu ça 2 fois. Sun City 1, Sun City 2. Professeur Mbata Alobi, na RCD Goma. J'ai vécu ça et Simbité. Et notre frère, Bouchard Alobi, je connais IDPS et plutôt PPRD. Ngolu Soka Yebisi Oke. Nganda Zobela, Ndima. Donc, vous président Fachi, bravo. Président Fachi, bravo. Jean-Pierre Avanda, Nazaki, chef de guerre. Bino, chef de guerre, ngapé chef de guerre, tout seul là. André Mbata, alobi ngave Nazaki, nakata RCD Goma. Bouchab, alobi ngaipe Nazalaki, na PPRD. Basuki, tokutani lobby. Bana na bandaku boba nga tenio te makambe indi to kutani lobby. Oye na société ba société belé boyoka lesate tout comme na ba foyer. Na ba foyer nene moko papa na maman dialogue ezate ekoma lobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue ezate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo komi makasi pona dialogue ndesali dollar lelo esala makasi dialogue ndesali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Nous s'abonnons, nous sommes